tout le monde a béki, tu habites nini oyo. Et comme la maman Chiraline na vie pour lelo, comme boina béki. Comme on a aussi kitoko, mais autant pour la rater, ni nous ça pour lelo comme abo. Ngapina histoire ngo pesa nga pasi. Ça nga penda pasi. Na botama nga bien. Na botami bien, na ba pété qu'un jour na koko bando tambola na ba biloko o na koka kango pété. Ko tambola na koka ngo te senga ka fu ba simba. Na botama bien, na koli na nga pe bien. Donc na ye aka na Kishasa. Pour na Brazzaville na zaki na nga bien. Na zaki na nga bien. Maman habite à na Kishasa. Pe ana Kishasa. Donc to ye bandi ko tanga. Ko tanga. Si bitima ka bona kata classe to banda ba examen, to sala ba examen. On a classe ni. On a classe ni. Donc na banda da ko tanga malade yo zonga poto ko ta marquer examen d'état. Oh, de pour présenter. Na santa bon la douche comme ba betinga nzete. To na yoki ka. Mais na yo capacité na simbi onga bi oh noki lokwa babambinga eloko wana nzomi le belanga moko na kati ya douche na sa mutema suku na kipepete na bomwana na kipete na sumai na bwaki sumai to na bwaki sumai na yoki susu jambe oyo etikalaki yoki su ka nde na kwei na se retrouver na kwei wana suku na zoeba lisusu te na wuti wapi naza wapi nini komelinga nini na ndoyeba eloko moko lisusu te ti to yako bima na kitambo wana nde mama babando betela ngai to bimi na kitambo batindi biso wileri pona kitambo na koma babi na saki 2 mois. 2 mois na koma na saka 2 mois 2 mois kozanga mama na ngai ya on se retrouver boye penza on se retrouver na passe mama bande ko sunga nga mingi kozanga mama ya on se retrouver na passe na place na zane na place na ovanda kozanga mama te mona za mo sika ngai o abunde mingi pona nga penza mama to wakufa tikenga makolo peka ezaka boye maboko pe bande ko sala te de yokana na passe no mama kufi mama kufa na souci ateki souci na nga makasi tombongo esilie kine baba ki fona na ba accélérer vraiment makasi na accélération non ça la ka kine donc babi ba esi mama quoi nerf elembi ma collègue kolembi donc nerf wana ndenge elembi bongo soki asali kine vraiment makasi te et que simba susu mutu que simba su nerf mutu donc il faut ba accélérer kine ba kisi ba komana ba kisi en fait no yango ma Chiraline yango matinde lo Chiraline abi que non et deux pour na kine donc baza couple moi c'est na mobile donc bandaki miso sale bango pasi donc babi no fallait en tout cas kende okutana Chiraline na habité ni ne ko ibsam couple na bazo landa yo na minso pour na enveloppe aujourd'hui vraiment maman na papa nzambe alola muna bino makambo mususu komela biso na vie to baraté et uti wapi ebele lo tozomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana ezanini réalité à vie. Désormais, Bokozwa, émission Nabino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une mission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM télévision et la Rabino Marambouasika. Réalité à vie, c'est une mission Oyo. Pour découvrir l'histoire vraie, il y a des vie. Pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend er besoin na biso partout le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision. Merci beaucoup na confiance au bozo pesa biso. Merci na bandeko nyonso o bozo ko partager l'émission na biso, bozo ko commenter, bozo aimer en tout cas Nzambe apambola na bi ke bozo belé bolandara émission au réalité à vie partout place bozo ba mbote na bino na mona bo sente bana ya Allemagne, na moni bana Paris, na moni bana ya Espagne, na moni bana Belgique, sans oublier bandeko na biso ya Australie, na Australie na moni Pasteur Jacques Kafa. En tout cas merci Pasteur Jacques
pour na soutien pour na chaîne oyo ba conseil à tout moment au tikara biso te ozaka toujours na biso elongo. Merci vraiment. Alors lelo comme vous me sentez ça awa na commune ya Selembao précisément na sima prison mais na si kota ya maya makelele pa ewa plutôt kutana ndeko mwasi na kumbo ya Cheraline dernièrement alekaki na émission na biso alekaki na émission ya réalité vie bandeko na si bolandaki ye ezaki na papa moko aza pasteur en Allemagne. Papa anza matouchaki motema ne atindaki moi quelque chose pour que tout bongisa azali ko le labi que place azola la mai ezokota bino mona si bomo na venir ezali donc avenue eza impraticable donc batu tout bakima mapango basundola. Alors mais Cheraline aza aza pour makolo donc atambola raté alelaki 3 bika zo dinda. Alors nza matouchaki motema ya pasteur mo na Allemagne en tout cas atindaki quelque chose to yaki to lakisaki bino. Alors basalaki moi musala babongisaki place yango lelo tokiti total la place on ndenge nini babongisaki eza suna ndeko mususu baza couple baza na précisément na Espagne na ville ya Bilbao baza en couple mobile aza mwana makala mwasi aza mwana ya bumbu. Alors bandeko wana bakanisaki ndeko susu bino pa fali zonga lisusu na Selembao tikla ndeko tamo moke basala ekini pona makolo donc un peu bamekata kolanda ta kini na. Alors tellement tu es obligé surtout quelque chose faut quitter pour te remettre moto batindeli po biso musanzo za ke to pesa bino bato bo musika to la sano bato souffrir pour que bo aider bon alors so bo aider tu es obligé faut quitter pour te tout tika. Alors lelo to kiti to kuta na ni mama Cheraline mais malheureusement bino bozo na nzela donc moi tout les kizate ezana ndeko mon voisin na aider biso pesi biso boots na lata po na kwa kokoma ti na lupango ya ba Cheraline. Alors pour finir TV za radio te na lata déjà boots na nga bandeko na sibino mo bozo mona donc to yaki na ba catch mais to poto koma pas Cheraline il faut lata boots donc bon ça ne va pas donc kokoma te bandeko ma bazanga raté to monika FM télévision kiti babino papa zo boots olata po koma kuna. Donc en tout cas bandeko bino bozo mona gouvernement pe tala no likambo bandeko baninga bazo souffrir bandeko bazo souffrir baza awa en tout cas bazo souffrir mai donc boule so beta te mais tala avenir za mabe batu bakima bandaku donc mai utaka likolo kuna mai ya prison donc avenir o bozo mono eza na mai ya prison donc prison basala caniveau moko ekita na sebo donc caniveau na eza na toilette sa prison ekita na sebo tina mai makele so caniveau on est likolo ndenge kita ekomi na mo katikata ebungi donc edindi nango donc ba so ba fungoli mai nini mai ya salité ba dal kuna na prison ekita rabo so komi awa le panzani donc ekota na ba venu donc mai bomo na eza mai ya salité bandeko bazo souffrir donc na Selembao na sima prison donc moyen te mais to yara to laksara mais en tout cas gouverneur azo occupé bon tu dois passer sur tout nini mi bali pour na caméra mais caméra bien habillé akoya ni kaka makolo bongo ole kama kwa en tout cas impraticable nzilo moyen zati donc moyen tato les zati bande ko bino bozo mona ba bandako donc awa bato bakima donc mai te meleki trop gouvernement je la bon solution te bande ko bakima basundela ba mapango donc bande ko batika na venir baza moké. Bonjour chef bonne santé. Santé nangola nzambe. En tout cas excusez toujours appeler les vrais tu pour na mambwanzela te mais quand même tout ça ba congolais tant to ta bande on a biso to kutibino na état au bozaeli na ebité soki okosa ta mo interview moké par rapport à nzela pour toi autant de comme awa. Alors on dit tout le monde nzela to ebité chef kombo nani kombo nanga les blancs papa les blancs papa les blancs na ebité yo za mo na venu ko to no temi na porte lupango vendre na balabalo biso za ba original ya balabala oyo. OK to vanda na bato botama na balabala oyo bon de première fois ko mona makambo ezili biso na mboka mbekishasa pona mbula pona militi oyo biso de totikali awa so tali likolo na se nzele za kamulai titi na se et comme mikuse bato bazalaka na venio oyo mai zo na pompe et puis magate bato yako kima batiki mapango likolo ya mbula
Bon, le gouvernement a sunga. Puis tu es pauvre. Tu es le côté, tu es la ligne. Tu es un sac, so sac qui est allé awa. Moi, mon tao tambulawa, ou bien yo le boye, moi au télémawa, exact. Vraiment. De au moins, si tu mérites, que tu n'as pas mais la gambo, que tu les bateaux basaté. Tu as une vie compliquée. Tout le monde, même les voisins, kima, bato vanda baza ko habiter mais ba voisin ba bazati donc banda ko bato bazati bo vrende ba voisin ba kima pona mbula bo balela pa gouvernement ba kedi pa gouverneur balela na tanda ba ko sala kanani nani makilele o na se des obuta mai belé so mbule zo beta so mbule zo beta na pont o basali na lando zele matiboy siko tango mai zo panzana ko panzana wana ndes ko zo mapango partout. Bah voisin bah qui peut-être bah continuer à trois tracteurs pour aya esa la makilele wana kita mai kita ba mona moyen moyen ko toma mapango ba clôture mais jusqu'alors ba muso ba ki ba muso mutu ba mesana ko foutre la thé neti baera avant bota bana bo mitu ba partir muso bazana ba église bazana bana ba famille bo neti ba biso to ba famille ko tote soko yeli biso butu moy toki wapi ta jusqu'alors to mene ngongi moko ya pokwa ata okote mate ngonga mikila tala soko moni kanali wana eza prison so etondi koto elikaboy koto peza boucher etondi so bo moni pongo eza awa pe mati soko mbole beti de nzela yango ekomya ndeko na veni au sentir magnon soit salité magnon soit wc magnon soit ba prisonnier ya ba maladie car au moins mai ti awa moni miro na oti ko tonga ngo kala mingi te so mbole beti mai joti ko ti awa ba niveau yo so ko ti awa mai kreki kuna vraiment ti kuna bo to kala ba porte to ka to mbole mati mai mati to ki porte to na bana nyonso to mi kuna mai ti awa d'abord vous avez qui pour mai wana niveau ya mai wana ba ko mériter te pe finala kisa ko donc ba voisin bazaki ba kimi tala ba ko mériter te siko place aboye baza pe na bato bazo vanda ba voisin na bango baza o eza maladie papa ibisa biso nano ba konti bazo landa yo na FM télévision ibisa biso cause ya mai eza nini nini ça que Paul lelo bino bodinda bo cause ya mai eza nini cause ya mai eza ba terrasse nyonso eza bouché. OK. Pour tango mbule ebeta ekabula ba mai oekina ba koto na ba terrasse tout be terrasse nyonso tu ya Kinshasa o eza bouché. Gouvernement a préparé ko sala ba nzela nanu terrasse zate siko ovo ole o préparer nanu ba terrasse sima o sala nzela po tango mbule obeta tango bo sala nzela mai ko ekoti na terrasse ke mais bino bo préparer nanu to sala nzela nani terrasse zate to vanda abo mbule betite mbule beti na Delvaux na dans le vide mamoko mbule te to moni mai tondi awo mais mbule betite to sentir bato so bakima mbango mai ko beti kuna isa moto teme wana mai mbule beti ko to te na Delvaux kaka so eye so na mai rouge voilà musiko so gouvernement asa mosa moko faut ça mo so na calcul vraiment faut ça mosa botanto botite dani balabala to bokema kama transport bon on vous belé bo si makambo na moko so ba famille oyo bazo perdre so ba mambango bakepana bakepana leti biniti o leti mama oyo leti bango leti boy ba voisin na bino bazo lela fort baza ke belé bazo lela fort ça le pango ça bien mais si mana kuna mire koi le pango mono yo eza clôturé bien so côté na kati faut pas bo imaginer mai wana na le pango wana mai eza vert leti synthétique ya na stade na vert bon maman wana avivaka na bato ba locataire ba moto ba locataire ba kimi c'est ça ndé moto olela gouvernement aya ba yaka ba filmer kumbana mbala to lela surtout comme les bana belle ticket so mbule beti to leli nzambe yoke biso mawa bato ba kei nzambe yoke biso mawa molika mbule beti teki eketi kuna so mbule kiti yango komokita so mai oyo ezoya prison oyo nde bon papa bandeko bazolanda yo mais quand on expliquer biso boza wapi place nini précisément toza na Selembao na quartier Mwanantulu asiko toza na sima prison makala toza na avenue Kinchangi
Donc, vous êtes tout près na Maya Makelele. Maya Makelele. Ok. Et si ka nani ezotinda nani pont wana Makelele tout ça déjà parce que eza musika te so telango. Non musika wana. Yangwana bazelo wana Makelele ngwana. Ok, c'est bon papa en tout cas émission où vous avez réalité à vie, tu beta ma solo à vie ou tu tout s'attendait que tu écoutes na KO mais tala vous avez réalité à vie ou bandi on so ba congolais bazo kuta na ngwana to le katé que sans que tout ça t'intervient alors message ni pesa pas konzi bazo landa. Message na pesa na bakonzi. Na gouvernement ya muto liboso président biso Fachi Beton. Ata na gouvernement na ye soki bako akotina batu baya basungana no peuple basunga batu po soki bango bazana gouvernement eza pona peuple voilà mais na moment où so peuple wana afota bango bakoya peuple azo souffrir de na sengi na gouvernement na biso na gouverneur na biso aza awa na ministre na premier ministre na biso ya mwasi il fallait balanda makambo eza na sipo na batu pongana na loba mususu eza te po to si to loba batu baketi na kuna loba mais to moni to seka bango ki basunga biso na mwa to seka mbule oyo banda la 4 mois oyo so bandi to yebe to ta koteni la vrille ya somo to yebite to za po izara butum moyo batu bakimi boye biso to ko za pe na risque bo to gina bana en tout cas bana batanga te bo za passe mais boy mona otanga ni ngungi oyo malade betinga oyo nalali bana to naza na okawa fièvre malade des homoni na boye pona nzoto me na sentir fièvre po ngungi so ce qui c'était au lieu de gouvernement à très proche que makambo oyo ba tire to akisa ngungi partout par là pour ba mana ta ko vendre oh ba mériter moi ta muke mais ça grave mais so ba yena ba tracteur ba kire ga nzelo oyo ba fungoli ni terrasse oyo ya nini ya prison au caniveau ba fungoli sibino combien bien po ya ngotanga yo boucher boy et ba ti la police bo ça so moni ba sentir mais ne ba ndeni solo ya mai wana ya bakoloba mais bavandi na poste wana so mole betina tena na papiro na bango wana mona mai bavandi ya nye bango pe bavandi mais ba baloba zati to lemina ko lemana ko en tout cas merci papa na ebi ke to lembate président Fachi Beton za pona biso nyonso gouverneur Daniel Bumba aza pona biso nyonso na ebi ke loko so ekomi na matoi na e en tout cas bourgeois solution pona nzela o merci beaucoup na ebi ke tozonga lisusu merci en tout cas profina tozo continuer na biso o ezaleka to fongole ma branche na ebité papa to gotika ba kecho awa OK merci beaucoup continuer profina to continuer na biso tozo kende pas chez Aline. Eh, profina. Zilanga wana. La. Wadon moyen zati donc to kende pas chez Aline. Vous avez na bon bande ko mimo bozumo na place ndeko so moi ça zo vanda donc ça ne va pas donc lupango batu bakima oyo batu bakima o wala batu bakima donc epana bango za awa donc batikala bango moko donc libité. Eh, Jenny Boni. Merci beaucoup Bandeko nyonso ya FM Télévision. Merci na nyonso balandi ya réalité avec ani notre kwa no sebino na si bomona ngandi na zoya tina koti na za lupangu donc malgré tout ko tu na difficulté mais nzamba za bolingo apesinga ba boti na lati ndi to ko mati pa maman Chiraline na si bozomo na maman Chiraline. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni. Maman lam. Maman bi FM linga o mingi pour comment mais pas si. Première question dans les années nous na tuna yo. Vous offrez nini pour mbule betité. Toi awa kutu mbule beta pe kalanga na bi nzambe to merci l'autre qui na si to koma bien pa ma Charlie mais toi to moni mai te maman yango baby e comme salité comme noir donc moyen te na biti vous offrez nini ma Charlie. Papa car yo mono ndongo yendongo moni tozo vivre na ngolu ezangolu grâce kaka ya nzambe po passe ce que passe yango pe donc moi to lobela pe ezate to comme tika onka maboko ya nzambe asala po tozo lala te ngungi solo mayana ezoleka te po evandi ezoleka te evandi sko ndenge ezana ya mabo vandi omona kaka ebimisi ba gaz moko boye
typhoïde donc tozobelebele nde tinga malaria euti odérange nga mpo bofanda na moi ifo botiakisa ngungi na butu botumbitumbi ata mwa babilamba moko boye ya sali te mpo bafime wana ekimisa ata bangungi so mbongo akisa ngungi eza te botumbitumbi babilamba mininga ezokende bangungi bakima mais sans ça donc pasi kaka bosi kaka mama Cheraline na omoni kuti na bavoisin na bakimikimi mais yo na etao eza nango oyo mpo selon voisin na mo tosala interview banda bike botikali kaka 3 parcelles na avenue Mobimbo donc botikali kaka 3 parcelles donc bango na bino na lupango moza na nsima nayebi te ozobanga te soki mbula ebeti mpo babi yoka avril lidor ezalaka mabe mpo na mbula avril ekaka mbula presque chaque jour yo ozobanga te oza yo moko mpe otikalaka yo moko na ndako boye soki mbula ekuti yo yo moko na ndako na moi osuka ndeni yango mpe mpasi nazoraisonne mais naosala nini naosala nini naza na difficulté naza mpe na donc makoki mpe te makoki mpe eza nango te donc nyonso kaka naotika kaka maboko ya Nzambe. Bon, en tout cas, merci beaucoup balandi ya FM Télévision, balandi ya Réalité à Vie. En tout cas, non mais quand même peut qu'on rappeler bandinga bandeko ou msusu bojuli bako ya kolanda biso kaka lelo. Donc maman Cheraline, aza maman o to yambaki la fois passée to yambaye awa na émission au Réalité à Vie. Alors le surtout troisième fois le to ya apoto kutana maman Cheraline. Donc maman Cheraline, tout me ça moi résumer mon qui pour bandeko msusu balandi kaka lelo. Donc bamoni lelo ba comprendre te mais fallait aller na ba mai à côté boye to éviter maman Cheraline to mais qu'un peu ko beta moi les solo moi mon qui et ça moi bien mais quand un peu ko yipsa ba to expliquer ba oyo zali maman Cheraline na zanani moi biographie no mukie obotami wapi kombono nani est-ce que na bana obala bande wazo lando lelo na FM Télévision ba meka un peu ko yeba oyo zali nga na botami na Brazzaville nakoli mpe kuna nayaki koya maladi ekozwanga oza kobotami yo moko naza 4e na libota ok na 4e tozalaki 4 baya na ngai wana mpe moko akendaka soki na mosala kisoda mpe ka destination mpe ka ekoni mosusu mpe aye kokufa na ye mosusu mpe wana mpe namonana na nete mpo tobotama ye kuna ngai na ye awa bango batikala kuna nde nayokaka basango na bango kabona nde mama yaki na ye kokufa na ndenga mpe natikala na difficulté mama achani tokema lembe mpo moni lisolo oyo tozobeta si tobetango déjà donc bandeko balandi FM Télévision première émission tosala na mama tobeta da lisolo mais tozomeka mpe kobandelaka mwa mokie mpo esalaki mpasi mingi mais tobandela mpo bandeko oyo bozwi occasion ya kolanda yango lelo ya kotala mama Cheraline lelo malgré tout toyei korendre visite toza mambo fo tosolani mais tomeka mpe kofungola mwa branche moko moke par rapport à histoire na ye mpo bandeko bomeka mpe kocomprendre Cheraline en tout cas toyoti koyoka ono olobi ke obotama na Brazzaville bobotama 4 heures presque bango toyebi moko akendaki soda soki akufa donc bref place bandeko no bazalaka oyebaka so te mpo oyo mama ayaka no awa na kini yebisa biso oyaka na kini na ageni na kini nayaki na 15 ans donc jeune fille ko na 15 ans nayebaki mpe daa makambo nayebi mama mpe azobetela ngai oza kotanga na nde otanga nde otanga tokotaka mongo na mama likambo na biso nini oyo esala mpo lelo mpo tokuti yo awa ozotambola te donc fo tosimba oyo tobimiso na ndako mpo vandawa kutu tema préféré mpe ye mpe ayedaka asimbaka oyo mpo tobimisa moya filme eza te tomoni yo na beki toyebi te nini oyo ekomela mama Cheraline na vie mpo lelo okoma boye na beki komona oza mwasi kitoko mais otambolaka te nini oyo esalaki mpo lelo okoma boye nga mpenza histoire yango epesaka nga mpasi epesaka nga mpenza mpasi nga nabotama na nga bien nabotami bien nayeba mpe te qu'un jour nakoko banda kotambola na babiloko oyo nakokaka yango mpe te kotambola nango nakoka yango te esengaka fo basimba yo nabotama bien nakoli na nga mpe bien ntango na ye awa kaka na Kinshasa mpo na Brazzaville nazalaki na nga bien nazalaki na nga bien mama abi toya awa na Kinshasa toye awa na Kinshasa ntango toye bandi kotanga bandi kotanga sibitimaka boye na kati ya klase tobanda baexamen tosala baexamen wana klase nini ntango na banda eda kotanga
malade yo zonga protocole ta marqué examen d'état. Oh, de pour présenter. OK. Dans un diplôme. Si on a raté ça la classe na banda ko comme tout zo beta. Tout passe. Nasi amina ngai na bi nazo comme tout passe na ko fixer tableau té. Amina nga asunginga akomelinga ye. Si na ebisi na ko sisa te ti classe ko bima madame o compagnie nga na ke na bureau na senga permission nazo nga nanu ndako. On a képi na bureau na 5 permission à komelinga pe makanisi Cheraline autorisation de sortir. Donc va pesinga biya sortir na bimi na ndako ko yanda kuna zonga so école te. Kande na bima bongo. Na ye na ndako na ebisi koko na ngai wa boti mama. Na bi koko. Tana na zene école na bande ko tanga tala ndenge na santaki ba pesinga bien na zonga na ndako poke na zo ba soin. Ko lo bilobi OK zo ba soin ba so be examen. To komata lobi angote. Na katikati ya butu libumu evimbi. Donc libumu evimbi koko o suma kamuni. Ngai asimbi nga libumu abi. Libumu ngo evimbi zo capacité nga zo capacité. Mais evimbi ka nga me nazo sentir pour ça masuba. Ayebisi ngai c'est comme ça na vandi so na vazo suba nga bien pesa nga vazi nga muna vanda na suba apusi vazi na vandi masuba ezo bimate koko lobi oh masuba ngo obi suba masuba ezo bimate ndenge nini nga koko tandela nga pesa nga la nga bongisi apusi nga mbeti na lali MC ona na mse sunga bit na suba na fandi masuba ezo bimate na na lana ai singa ndengo zo ka masuba ezo bimate zo ka pasi nga mtanzo ka pe pasite na lali tongo fe etani tongo etani ko kwa bisko libumango ozo ko pasi ngam zo ka pasi tabi sko na micho lokwa mbongo ezate fo mama bino ya tokende hôpital fo to memo hôpital ngabia ko wa pe nazo tambola normal non je tout de moi ba c'est bandi mais moi mukimu nazo tambola na ngapenza bien na siko na sokola na nkasi na zui cantine ngamoko na tomboli cantine na ngai akena douche akoti na douche akeko sokola na banjo sokola tonka na banjo sokola na okimba moko jambe gauche nyoki lokwa mtu babeti nga nzete na santa bon na douche kwa babeti nga nzete to na yoki ka mais na yo capacité na simbi onga bi oh nyoki lokwa babambi nga eloko wana nzomi lobela nga moko na kati ya douche na sa mutema suku na kipepete na bomwana na kipete na zu sumai na bwaki sumai to na bwaki sumai na yoki susu jambe oyo etikalaki yoki su ka nde na kwei na se retrouver na kwei mais na zo kapeka pasité maman skola komo ba oh na komi na sebo ndenge ni na komi na sebo ndenge ni na banjo benga sko bande ko na ngai wana mususu o bana bakoko bande ko mususu bazaki na ngabi yaka sunganga nonu ba mpeto bayana oh bongo komi na sebo ndenge ni ngabi na kompote yoza kam tabaje te ngabi nazo kompote simbanga simbinga moko simbinga ba temsinga makolo lembi na minute na batu ngozo kanga nazo kanga pe pasite bo memanga na ndako bo tombola bo memanga na ndako bo kichanga na ndako batombenga meminga na ndako sko na esprit pe bo mwana esprit pe na sambela pe ezapete nazo mona na trouver na ngango normal na yebi na pe lote sko no mona koko akebenga abengi mama mso na téléphone yaka mwana awa azolo bazoko ka kotelema te tozo tune pa zo ka pasi azabia zo ka ni pasite me yaka nanu to mema ye no hôpital nde mama ko ya yaki mama tango ye mama Cheraline nini ngabi mama nazo yeba na ngate makolo soki ndenge nini yango mena ko yaki kana douche ko yaki na douche ko mama te mama za ba mikolo e ba tombo yaki kende na ko yaki na douche nde bazongo sérieux nde mama mais muto ko na douche bi bo fani ka bozo tala ka bo e pe plus azo telema Cheraline telema ko kana tema te mais na yo capacité na minute wana azo capacité ndesiko mama zwinga ameminga na dispensaire tozaki nango na quartier na dispensaire na babandi ko finanga bo na libumu bo pesa to cha sonde batinga sonde nazo mona nga mobwe nazo tala nde ba osala batinga sonde tant ko batinga sonde mama masuba e bandi ko bima na sonde masuba ngo bimi jaune bamoko docteur wana zaki na lobi il faut beaucoup prier pour sembler minga pesi to transférer bino bo kende kitambo
Maman lui ah bino bokongo aussi ça kango te to boke kitambo to siminja to ke kitambo quand to commande na kitambo place ndé na perdaka connaissance OK ndo e bana souté da to bokomi na kitambo ndi opete so connaissance wana siko na zoeba lisusu te na wuti wapi naza wapi nini komelinga nini na ndo e eloko moko lisusu te ti to yako bima na kitambo wana nde mama babando betela ngai to bimi na kitambo batindi biso wileri po na kitambo na koma babi na saki 2 mois 2 mois na koma na saka 2 mois 2 mois siko to la longwe na koma na babi ndenga za beloko na conscience ezongi maboko esala te makolo maboko pesa osala te na makolo maboko na makolo pendi bando sana ngote maboko kute koma osala me makolo penza to balongoli bino na kitambo alibuke siko wileri toke na wileri na wileri ani ezalaki mbongo penza me mama mpe abandeka kobundana mpo kunaka bato mbongo nde babandeki koya mona baye na bamituka bakoti bato na bango ya maladi basali bango bakine bakei biso tozalaki na makoki penza te me mama abandeki kobundana te mama abandeki koteka bande ko bundana kaka serana bande pesa 42000 na séance de nande ko sala nde ba ki ko recommander mama pour na ba protège nanga babi ndenga zawana fo alata ba protège yo ba salela ngai et sala mama somba kango na $500 c'est mama za ko bunda pona yo mama bunda makasi kozanga mama nanga yango na se retrouver boye penza on se retrouver na passe mama bande ko sunga mingi kozanga mama yango na se retrouver na passe na place na zane place na ovanda kozanga mama te mona za mo mosika ngai abunda mingi pona nga penza abunda mingi lisolo pesa ko passe minga linga te obandela obeta ngo trop mais ezaleka po bande ko ndi bazolanda ba meke mpe koyeba nini oyo biso yeli awa nini oyo sake po lelo po bande so bamona kande to ya repa na yo mais bayeba te alors yo moto meke mpe ko sa moi résumé moi moke ya moi lisolo mama kufai tant mama kufa atseko na etani mama tant akufi atikenga makolo peka ezaka boye maboko pe bande ko sala te do yo kana mapasi no mama kufi mama kufi na souci ateki souci na nga makasi tant bongo esili kine baba ki fona na ba accélérer nga makasi na accélération na sala ka kine donc babi esi mama le quoi nerf elembi makoleze kolembi donc nerf wana ndenge elembi bongo soki asali kine vraiment makasi te et que simba susu mutu que simba su nerf à mutu donc il faut ba accélérer kine ba kisi ba komana ba kisi nande komela ba syndrome nande komela ba syndrome nande komela na ba notropile no ba serana ba syndrome ezaki pona syndrome tribe fort ndo mina tribe fort mingi pe bando pesa mpona peka nerf esimba nerf am tuté nzala bien comment ka tribe fort ba notropile ba syndrome kisana serana pesa ki cher ko somba ngo mais maman somba ngo mama bande ko bundana ateka na ba bilamba ni moko kuta bande ko lata poka kana za bien atemo za ki pe di boko moko apui pende ya makasi ezalaki te me mama bundanaki siko ayolata souci akufa na hypertension mokili ya mawa aza kobundela o mpo mosusu ozala bien mais epe balongola ye mpe akenda na ye tikala boye bon machalali en tout cas merci beaucoup mpona lisolo na yo bandeko réalité vie komi na mama ya biso yango wana bandeko oyo bozwi occasion ya kolanda émission oyo lelo donc toboyi tokota mpena mambo ebelebele mposa abeta da lisolo déjà so bozongi nsima na baémission na biso na kati ya fm bomona émission moko tosala na ye eza wana na kati bokotala yango abeta da lisolo alors lelo tema toyeli mpena lisolo oyo te mais toyaki oblige fo avant tobanda nano na mwa lisolo pour que esala bien merci beaucoup merci mingi na bandeko nyonso oyo bozopartage l'émission oyo eza réalité ya vie nasi mikolo bomona biso mwa baabsence eza mwa mingi eza kaka mwa mambo ya technique nde ezomwa kodéranger mais tosala effort pour que tomeka mpe kosala bimission mpo omona biso alors machela nini eloko mpena oyo toyeli awa mingimingi eza kutu question oyo avant nakota
L'autre fois, pasteur a dit moi quelque chose, toi, tout ça, misala la sala qui papa na biso na Allemagne, azolanda biso moi n'étant comme zate, mais na pesi mbote na papa pasteur patience. Na Allemagne, en tout cas, pasteur patience Nzambe a pas molo vraiment pour la chaîne Oyo, FM télévision, na ba soutien en tout cas Nzambe a pas molo. Alors, papa je suis là chez Rally. C'est quoi évolution de ndingo ça qui misala lipangu. Quand même ça va. Moi ça va. Quand même ça va par rapport à ndenge mai bande ko côté la ngaso mvule beti. Mai côté mende bakangele nga wana. Pesi maso kangaki tina ndako ba partir ni bande ko bota bakangaki yango nde nazola un peu bien mais na ola na kanito ko éponge ola la pesa na moté. En tout cas merci beaucoup maman Chérali. Donc il biso to beaucoup plus ça. Ils ont un couple moko basé na Espagne, précisément dans la ville de Bilbao. Dans la ville de Bilbao, mobile aza mwana ya makala, moi si aza mwana bumbu. Bandaki mission, babisenga pas fali. En tout cas mission ça biso pas cité. Ma papa wana andimi moi babong sa place au Chérali na zovanda. Alors biso to na posa pour na kiné ya Chérali. Akutana muntu pour na kiné asolana ya basoki et puis ça combien biso to zata charge ya kiné na ye. Mais moi ça bisenga que papa ngapi na zo ya kin so na kin en tout cas na kutana maman Chérali to meke pe ko so mais kende kutala maman Chérali otikila ta moi muke pour na kiné to basonde ni to ko sala mais ngamuro na roya poto so alors biso tema FM télévision msana biso za rage ndenge oleki na émission sentiment sur la tout monde ke mutu moko nzamba toucher mutema na tindi quelque chose pour nous abo zo souffrir ta pour to comment to comme na passe mais quand même ma yesuki libanda yo pano ezo kotate donc so pasteur en Allemagne a saki quelque chose mais héros to kuto maiza mais moni na volonté ya nzambe pasteur nani atinde moi quelque chose quand même bakangi nzela alors maman ba habitant fallait bo kende pas Chérali pour na kiné mutu ya asakata kiné mais donc c'est la mingi au sola pena mama na benga e malgré tout autant à communauté mais na bengi pepo o meke pe ko sola alors te faisait radio te Chérali aujourd'hui moi enveloppe na yo donc enveloppe na yango moi Chérali yango matinde lo Chérali abi que non et deux pour na kiné do baza couple moi c'est na mobile donc bandaki miso sale bango pasi donc babino fallait en tout cas kende okutana Chérali na habité nini ko yebisa couple na bazolanda yo na minso pour na enveloppe aujourd'hui vraiment maman na papa nzambe alola muna binu nzambe alola apambola binu po ngai naza eloko opesa binu te nzambe asala likolo na se amona ba besoin na bino baposa na bino po bino boyebi nga te nga mpe nayebi bino te kasi nzambe atouche mitema na bino na bolingo boza nango bosunga ngai mutu lokola boye donc mingi ya oloba eza te lipamboli na bino nzambe amona yango mpenza atala bino na miso ya mawa akokisa baposa na bino oyo bosali boye place ebimi ezonga ya koleka ezonga vraiment ya koleka bolemba pe te kosunga kaka mama nzambe alola akotika pe bino te na libota na bino mobimba amen nzambe apambola bino en tout cas bokauka te bozanga te merci en tout cas merci beaucoup maman Chérali nasire bandeko bozolanda émission oyo bit nango vraiment za pona boye mo ndeko to kotala e ndeko na ba difficulté mais quand même to kiti les sous lelo pour que bamika pe kolandele pona mwambo ya makolo bon malgré tout oza première première partie mais deuxième ezali troisième ezali pour ndabe fois azwa pena séance makolo azozanga mwambo ebele mais tu obligé à mututé so nzama toucher mutema na yo otindi quelque chose to comme ça pas nani Chérali mais Chérali to so en direct na ningangi na benga mama apiso tambote pa sanga pa fali so komi benga na so atana Chérali et là na ta so en ligne o meke pe ko solana e en tout cas bande ronos maman bonjour maman bonjour maman en tout cas je m'excuse tellement to bengi tout ça en pleine émission na Chérali to bona so tanga kombo na yo mais to bengi quand même Chérali na alingaki ayoka yo
apeso merci apeso mbote omeke pe ko sola pe na ye moi mokendo ba besoin pour ça au sola na Cheraline zo maman. Allô maman. Maman ça en pleine émission hein. Tout ça en direct. Maman. Ouais, vous avez une émission. Donc nous numéro tout sur la boiso kota. Non problème té. Merci maman. Maman. Mais nalobi sikoyo ezana makambo mususu faki na loba na ye. Ekota ka na émission. Té maman prompte ata après émission pour sur la mais aux en direct il y a une émission après so ka mbote pour pesa ka mbote comme ça maso mususu bo sur la on saute aussi cette émission. Voilà, c'est ça. Sinon, tu as une chance na lobby na ngana bimisa nyonso. Vraiment. Maman. Oui bébé, na lobby en tout cas jour wana tozaki choqué vraiment. Ngana mobali na nga premier jour total kayo. Mais nzamba zaka malamu. Nzamba malamu nyonso ekende bien. Amen. Donc lokola tozana émission, ce qui aussi c'est émission. Tango kata apesanga lisusu yo na lobano o naza nango. Amen maman, merci. Nzambe amona bino mama. Problème te. Nzambe azala bino. Amona pe bino nyonso tout. Amen. Na papa journaliste. Na yo moko. Na la sœur o azo gardo na ndako bino nyonso tout. Nzambe apakola bino makasi. Amen, amen maman. Nzambe apesa yo posa motema na bino. Vraiment. Comme ça, à tout à l'heure. Hein? Merci, maman. Merci, maman. En tout cas, tout okay. Alors, comme ça, vous solara na souka. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Ok. En tout cas, bandeko balandi, o ezalé ka to fongola ki moi page pour moi, vous me la remona ka non ezana muta bengaki, ala pour ça soir na Cheraline. Cheraline to comme ça na souka ya visite na biso pour o ezali une émission te. Tala to ko talo to kuti ba mai to ça sur interview libanda, to yesu subo to continue yo dans une émission te mais to ka pour to sola alors. Mot de la fin, bando bazo landa yo, bando mususu pe émission bazo tala ça bon ka passe maintenant nous batinde logote mais na mutema na baza na posa batinda mais nanu batinde logote nini oyo koko yebisa bango bazo landa na pe mot de la fin no ezani. Bandeko oyo bazo tala ngai. Na ebike boza bandeko na nga azala na bandeko sute me na ebi bino bokoma ya ngai bandeko na ngai. Vraiment. Mama kufa na ebi ke ba mama na nga bazali, ba papa na nga bazali, ba yaya na nga, ba noko na nga. Na ebi ke botika ngai te. Po déjà nazomona bozo visiter ngai. Na ebi ke bozo kanisa ngai ba place bino bozali. Na pesi bino merci matondo ezonga epai ya Nzambe ndenge azosimba mitema na bino bino pe bozo kanisa ngai. Nzambe apambola bino akausa bino te na bamisala nyonso bozo sala na makambo nyonso ezoleka. Nzambe atika bino te. Ngai naza awa nayebi ke botala nga pe bolanda ngai naza awa ndeko mususu papa mususu asungaki ngai abongiselaki ngai place ya kolala. Vraiment. Abongiselaki nga place na ndeko kolala ezalaki pasi. Mais Nzambe asimbaki mutema ya papa atikaki ngata abongiseli nga place. Nzambe alola amona ye. Ndenge naza boy problème eza pe kaka ya makolo oyo mpona kine. Mikolo okutu 2 jours so 3 jours nalali bien te. Mikolo oyo awa na kwisi awa ebandeki kosala nga moto pasi. Po ba pomade bakoma na pakolaka eza te. Pasi. Kine na osala te mais Nzambe asimbi ba mama asimbi ba papa babi fona banda kine nazosenga pe Nzambe akausa bino te ponga na sala kine tina suka. Vraiment. Nzambe akausa bino te apesa bino lokwa bozo kanisa ngai na sala kine soki na bandi kine lobi Nzambe apesinga makasi na tamboli. Nzambe wana otika bino te. Nga pe Cheraline na koleka kaka na émission oyo FM o botala kanga o na kotatola na kotémoigner bokomona nga ya kotelema. Amen. Bokomona nga ya kotelema pona yebi ke nazaka nelike na yebi ke un jour makolo na nga oyo ekotambola. Pona botamaki boye te. Bazotekela ngai. Kudenga na tuno question oyo na moni nini oyo eza nini? Eza nini ka ezo participer ka na bakine. OK. Na tongo eza po na tongo na tongo soki ndeti nde nazaka na lamuki po na soko lamuki na tongo makolo esalaka penza pasi.
esalaka mpenza mpasi esengaka okonyolisa yango sikoyo moto oyo abaki abando osanga kine nde bayelaki eloko nde ayolakisa ngai yabi eza mpe moko mpona kati ya bakine ebando nando osimba yango nasimbi napuye natelemi nakoki komeka. Excusez papa. Ok. Eza mpona nasalaka physique ya kotelema boye. Par rapport on est aussi mbarawana mais ça va quand même. Eza mpona physique ya boye po muke musisa enyolukaka. Nde eza mpona bongo. Mpona nasalaka ngo temps en temps na tongo. Ok. Mais ba recommandaki on bazoteka ngo. Siko lokola naza na mbongo te moyen na tuna ke ba question belé bozoteka ngo combien boy ah batunaka soki oza na mbongo te problème te tellement nga naza awa mutu on peut tellement azoya bwinengo ebisinga tozele comme ça to meke pe ko soana to basoki atango combien za malamu ma simba moyen bossa na bwina kena en tout cas merci beaucoup maman Chiraline to comme ça na suka émission na si message ne comme pa bandeko alors à partir ya semaine où tozo banda to ke lutala ndeko na biso mo to yamba na réalité à vie maman mora aza infirme aza na zemi mobala asaise makima bon to ebite est-ce que maman na boti déjà to ndenge ni po numéro na zo bien ezo lekate donc tozo obligé préfina maman kombo ko tunani kombo kiminga do fona na kota susu na nini na téléphone amike comme ça kunini kombo ya mama donc bande ko naza kwa senu bozo benganga trop afali maman ndeni est-ce que bota to bota te siko ndeni donc naza obligé semaine prochaine fona kende ko kutana na mama wana na ibasoki abota kito ndeni nini en tout cas merci beaucoup na bande ko nyonso oyo bozo soutenir émission au réalité à vie na ba conseil na ba prière bozo benganga bozo partager be mission en tout cas nzambe apa mamiso merci beaucoup soki nzambe azongi te tukutani à la prochaine merci makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga pale mais azongi boya kutena bakulu na butu bakotisi epe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois toyebisaka bino FM télévision et la rabino makambo ya sika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda kodécouvrir bahistoire vraie ya bato bakutana na bavie pour que epesa biso mayele baobiso totikali toyeba ndenge nini tokoki kovanda